Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Agence FB Business International. Otindi Biloko. La vérité, FB International va le 27 au va clôturer conteneur, c'est-à-dire va un conteneur pour Kinshasa. On a mutuka, puce, voiture à monter, moto, vélo, carton, bilamba donini. Contacter papa Fiston Basende pour FB International et Yaka na assurance nyonso. Lo ono yana kimia oke maringa s'étendre na Kasavubu au retirer yango sans problème. FB International Batika le 27 au va clôturer. Agence FB Business International. Otindi Biloko et commis. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Mesdames, messieurs, fidèles de l'émission Autre Scène, bonjour et bienvenue dans votre émission. Nous avons ces réels plaisirs. Intelligente. À côté agence. À côté agence, à l'obité. Moutakana Nkolo. Mais là, secret. T'es ça comme on a eu papa. Nous avons comme on moussou. Nous devons follow Nkolo. Quand on a chanté, t'es. Tu bien ta chakou. Tu nous quelqu'un comme on a tous t'es. Kochanga comme on a t'es. Pere ko ete kochanga kombo wana te. Ibu kasi. Te kochanga ibu te. Ibu ezaka ka ba caractère ya nyama wana oyo mokila zo sepela na ete. Tu préféré? Ngana préféré benga ta un contre tous. Frappe na le frappe na retour. Frappe na retour. Oui. À ta politique, à ta musique, tu dois évaluer l'année 2022. Oui, ça année, il faut évaluer ngo. Au fond du bossel moi bilan l'année passée, au moins un positif. Nga sa bilan na mute no sala bilan le no kuma stable na centre que vie simbi c'est na sali bilan. Oh. Côté na yo mo na bilan ya année 2022. Positif ou négatif? Papa Rabi nga muta ko laksanga Congo o yazate. Oh. Et puis ngane na zabo e papa ba laksaka nga Congo na losambo te. Nga ba laksanga nga Congo na makambo na zo mona na misu. Makambo nini? Mais ça, comment on dit, vie comme stable. Sinon, ça, bilan, ça, mon frère, nous avons ce conseil sérieux. Yo que loko yo comprendre mon peut temps sur batu ba pe ko yeba. Et ça bien. Ko wele la ko sala bilan avant l'air comme un objectivité. C'est pe la kana na mikolo kuta na ngota la ka ni na bebisa ki na bamba ni ezala ki bete sala bo. OK. Mais pour na bilan, on est sama kamanzambe, o sala bilan peut-être na fin fond. Na fin fond. Fin fond ya vie. Na suka carrière. Quand Monique na compagnie place on a lembi. Bana nde batke na relève. Parce que bandi ko pesa bilan. OK. Tala na bundaki esimbi be bana boye musu bana olebeli bana musu to so komi ba on a kaé. Oui. Otiki musu na archive que ce que na zate ba fungola ba to loka tesama. O ezaka baga. Biso komi na arrêté ba contrôler mbongo ba côté ba cliente. Ah. Oyebi bien na sa locataire. Na 2022 ebi passe biso ba locataire tozo mona te. Oh, pas ça les ana banda kala. C'est-à-dire garantie. Na ke ko luka ndako moko na côté ya sika, na ebisi bango na bi ba konti ba loba ki garantie 3 mois. 3 mois, oui oui. Mukolo lupanga ebisi nga lobi mwana keba na yo. Yo ba konti ba yaka ko tongela nga ndako yo. Oko pesa garantie 10 mois. Aïe. Pour ko tala comment na mi so mona ke passe be, mais on a matin que 30 millions bungaki 22 millions bungaki so tali ba pelo kwa ba Gambie ba Tchad tonda bidja muke ba 30 millions ba tuba ba moko na poche kuna zamboko peso sala mape kende sango mondi batanga komba Tchad na ba Uganda maka. C'est la vérité. Ba voyage pesa na kati. Oui. Ana rataki pe vol moko. Année passée ça peut année le lycée ngana lelaki nzambe na zongi lisu na mboko yo o ba refula kanga ina Belgique. Na lelaka po fale pa na zonga po na ebeka so na eko zonga na ko continuer quand même buzobo na mesana ko sala peut-être plusieurs années passées mais ngasi ko na lobaka chaque fois période toza na moni ba expérience ba zwa ki ba kanti ba zuma na soko ba koya oui shit moko soko moni somme shit libre ouais o soko vendre lobi na limité o na nzambe impossible ça la rater. Te précis qui année passée, te précis qui 2021. Oh ba combien oh papa combien oh combien na batu na ba tchakanga na boloko. Na signé makambo ebele pamba te papa Rabi biso to sa lokola ba David. David ouais. Ba David o ya Bible. OK. Yango moninga na boya bilan. À chaque année na comme ça nzambe pas comme singa.
chaque anniversaire na ko fêtera kaka ezala na zimbongo toté eza anniversaire tant que na kufite na kutaka anniversaire liboso oyo na kozala na mbongo soki na fete moko ekokanga bavide ya nyonso on a fêté et cas en coulisses. On a reçu bon son anniversaire bah tu bah tant bah moi on a fêté moi comme bah c'est qu'à fêter comme là n'a c'est les cas les bombi mala et comprendre très bien c'est un peu ça ya lokola ande ba bakanzala ya mbula zomi esila na oka na bilia mkolomoko papa na mona nanga ba problème na ane papa Rabi kanga date ya lelo ba 2022 ça ba date ko contacter te na vie. Oh, oui, on a calendrier. Folongolango, mbalamo ba sauter mamango 2023. Po makambo eleki na 2023 yo za mwana muki oyebi lokote. Oyebi modèle batu ba kufi na 2023. C'est est-ce que Berozo ezalaka nango? Ba inondation ezalaka nango. Na ba accident ezalaka nango. Mais ya tout nazo comprendre te. On dirait ba sopi yango lokola ya mupepe. Papa, moula moke soki no lia 120 personnes. Comment il a mboka? Mingi ba mboka kufi, mboka ekende bien. Mon frère na kati yote na logique mboka sana ba pante belé. Ba pante. Ba pante belé. Mais soko tali Congo on a logique on dirait Pumba na butu. Tika boye pasteur John tika boye. Ça le bela yo. 180 personnes, moula ka moko ebeti. C'est trop. Plus que na ba kufi na est. C'est-à-dire na est ba kufi 120. Na mbula pe koto bato bakufi 120. C'est-à-dire neti na minute yo so ba yebisinga ke guerre bani na monga fula na ko kamwa te po guerre kutu eza na ngote na monga fula mbula ka ya pa bato baseni bato bakufi bongo soki ba yebisinga ke bani na monga fula na ko kamwa ni mais bino basala nzambe bino fa ebo mona makambo wana biso to monaka mbongo basala nzambe mosala nzamba monaka mbongo biso na ba ya deni to monaka mbongo to prophétisaka mbongo mais liwaya ba prophétisaka ngote bomonaka te to monaka te biso nyonso toza ensemble saki moko soki faut que pas chef de l'état wana bozomona soki papa poto yebi ke kuna zanda kwa mbongo tokozwa mbongo na maboko ya chef tokokuta mbongo tokolia mbongo pour comprendre nga c'est la vérité comment budget oya batu ba payer ko pesa payer 5 mutu moka kimi na ngope bimi normal mais so tali kongo na misu eza kolala je te dis avec amour mon frère c'est pour moi na pour comprendre yongo moni ko bonga kongo eza na butu na moyi ko yibo ba yiba ke saka wapi na tali moko na TV parlement ba to ba lobela biso ba lali bango nyonso ndire bagenda matanga ba komi 4h ko ponge yibi bango nyonso nanga très bien tikoyo po biso to gagner nini ba singa député moko alalaki na parlement azo ronfler amelaki pe moi mingi amelaki moi mingi alali qui sont pour atomboli ponge memi alali asubi aïe 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 ozomona bato abongo ba na tanga te bako sunga na bango mboka te ozomona mais 21 000 à la fin du mois 21 000 ya si yo lo bani pour na place ba ko dimnya ngote to pendenge ni ko bonga kongesa na butu na moyi ko yibo ba yiba ke saka wapi na tali moko na TV parlement ba to ba lobela biso ba lali bango nyonso ndire bagenda matanga ba komi 4h ko ponge yibi bango nyonso nanga très bien tala na 2023 22 makambo eleki na politique bato bazwaka $21 000 pongi na kati ya parlement balali so ezotanga nga alobi keli batata nini ya boye na mona na papa Molière surtout ye papa elaleli wana yango te esika bato ebele pe balalaka ningi wana te na kati ya parlement olali mundu akopolele sikoyo po biso to gagner nini. Et lorsque vous voyez les élus du peuple somnoler ou bien encore dormir dans l'Assemblée nationale, que dites-vous? On a vu, et puis Baza va renommer. Hein? Ouais, le problème qu'il y a, c'est quoi? Na évité Sobalala na Matanga, na évité un député national, il faut un discours à Mokonzi pour avoir sa restitution na vacances parlementaires na base nae. A Pémi na Kiti à la ligne. On a vu le cas de papa Molière. Ouais, j'ai beaucoup regretté, n'a évité ce qui. C'est pas une façon de boycotter. Bon, on a côté na obabengi positionné internet. Oui. Toza miyibi pourquoi papa yangalie mate ya Congo République ya Kwenti Kwen na ba surtout ya limetende ba voler ba vaninde kuna. Mais j'ai beaucoup regretté, si on se sent fatigué,
okope kobimano na salle. C'est pour cela, le 2023 c'est bientôt, le peuple congolais doit donner au Babengi, doit se procurer, il faut au Babengi ba député actif. Kobonga kongesa na butu na moy ko ibo bayiba ke saka wapi natali moko na TV parlement ba to balobela kabiso ba lali bango nyonso ndire bagenda matanga bakomi 4 ko ponge ibi bango nyonso nanga très bien, c'est-à-dire azwa ba député o ba rozala wana des fois ba actif lokola o absolument lingwala comme on est nani. C'est comment le nom de quoi lingwala député provincial ou lingwala ou bazangunza. C'est comment quoi ce nom? Non, non, ça sont des gens au Bakenda ko sala de n'importe quoi na Obabengi. Tu voulais parler du journaliste au Afinga Batunate. C'est un député. Oh ouais. Yangalie Maté, ya Congo République ya Kwenti Kwen. Naba oya surtout ya limetende ba voler ba vaninde kuna. Le problème qu'il y a, c'est quoi? On a besoin des députés ou des fois, bako repoussaka ba vacances parlementaires na bango ou il est à moi mingi wana qui ba pe satan à travail. Donc Togozala ou ba bengi ba postila na 2023 na si ba to bongo ba na tanga te ba ko sunga na bango mboka te. Ozomona mais 21 000 à la fin du mois. 21 000 ya si. Yo ko bani pour na place. Ba ko dimnya ngote to pendenge. Il faut bombango. Il faut na komikiti ça. Ata ubiso to se émission to bombi au téléphone. To mona ka kutu ba konja mindele so ka zole ka zoloba. O sentir que humilité na zo la saki on la population ba tchai matoi. To mona chef de l'état. Même mon président Félix Tango le makambo etali. Même président Félix Tango le makambo etali. Le pays. Au moins, quand même, meeting, il fait qu'il m'a regret que Moukonzi, il y a un exemplaire, ça n'a moi, humilité. Mais toi, non, dès qu'on a le banon clair, collaborateurs. Ce sont des orgueilleux. Il y a bango. Nanzela, on a une classe à côté, à côté 400. On a télé, ma 400, à doubler. Au moins, on a ce côté, si ma camunion sont minés. Je le rappelle qu'on a l'air d'embouteillage, bon, bah, qu'on a des peines à l'état. À cause de temps, tu as juste à distance inverse. Pendant la semaine, qui te sont consabinés en co. Oh, mais. Bandeko, papa, Iba Kimbon, à l'état, Andam. Bazaba dangereux pour la République. Bazaba dangereux pour Bana Makila. Bozan est sécrété. Makila, on a réclamé, qu'on risquait, tu as gagné comme Alisusu. Et au sein qui est au côté. Ozomona. Mais 21 000 à la fin du mois. 21 000 ya si. Yo ko lo bani pour la place. Ba ko dimnya ngote to pendenge ni. Te. Tout comme ba ko diminer. Tout comme ba ko diminer te. Mais c'est très important. To sungande peuple. To sunga peuple. To sunga peuple tout ça na motema mawa. Motema boboto papa. Ba to lobela ka peuple. Mais o salaire na bango soki 21 000 dollars. Na beti calcul na zo tala. O juste to zo kende wapi. Mon frère, na lo ba no clair. Au tel Congo na principauté, tel Congo na quartier. Oui. Tel vie condition vie to vivre. Parabi, nga quand même inazo na kombo na mboko yo. Batu ba tongo petana ka mutu moko akoti na lokola Unishi Banze la fleur du jour femme intelligente. À côté agence. À côté agence à l'obité, mutakana nkolo. Mais là secret. Teza kombo na ngai papa. Lukata kombo msusu. Lido follow na nkolo. Kana changer te. To bengo ta chaku to nukelo ta kombo nyama moko ko changa kombo nyama bandite pere ko ete ko changa kombo wana te ibu kasi te ko changa ibu te ibu ezaka ka ba caractère ya nyama wana oyo mokila zo sepela na ete OK na l'état ba ko le makambo susu mais so kena ba compagnie réalité mususu comment ba expatrier ba ya ka ko sala misala o ba na mboka bazo cha mikongo bazo mona kama monambwa bazo souffrir bazo tourner en rond. Si on peut s'y plaindre dans l'état, baboy. Quand on va faire on dit ma bango ko le kabino ba kolombo. C'est ça le problème. Mboka nini bino bwana ba million, muta uti li banda ya korompo na 3 000 dollars oyoki makasi ko le kabana mboka. Mais tant na kesi na yo millionnaire. Si on ba millionnaire ba 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 millionnaire, ya nini ba fonga ba compagnie te. Tu préféré ngana préféré benga ta un contre tous. Frappe na le frappe na retour. Frappe na retour. Ozomona papa Rabina sai kutu wapi yo? Obungi. Na bungi. Na parlement. Na parlement te ba kitisa te ba matisa pete soki ba ko kitisa bango
Ce qui peut pas matisa bango. Mais oh tout ça nango posa, tout ça nango souci, peuple azo kufa pamba pamba. Peuple azo se retrouver te. Congolais zo lela, Congolais zo la nzala. Congolais na mikakatano, Congolais na difficulté. Ya makambo ebele. Misala tout ça la bazo futa biso na franc congolais, mais mbunda ku tout futa na dollar. Dollar rango combien? Ce qui osali musala na franc congolais. Pour somba dollar, il faut 216 000 francs congolais. Qui est bisanga, ego suke lo nini. Ego suke lo passi. Rien. Parce que bali bana ngo pena bende to finga bango bazata na boboto pour ba écoute ko nyoko la biso me ba pesi quand même misala. Pour mon fils faire ça maka. Mais ce que biso mo bango ba millionnaire, ba funga sa compagnie ni. Quand on reçoit un millionnaire, comment muto azole kana TV et puis n'a pas remarqué tous les présidents du Congo ba mabete bande na ba mauvais collaborateurs ba président ba na ba bien ba président ba mabete ngana sali na selonga na taliti na to sana obani na Kasavubu depuis Kasavubu to le kitiawa ba collaborateurs ba mauvais. OK ndimelanga mon frère à part bango ba politicien po ba sunga biso papa omoni na mboko yo nzambe sa sunga bato mitema mabesa nde ba politicien parce que nzambe sa sunga biso na nyonso. Mais les politiciens, ils ont dit et deuxième des choses, batu bakoko sunga biso ko leka na ne auto koti po photo lobelango tozana na débit to zelate ane koma soki ti wapi afato ya ko loba yango to loba ne bandeli po banani bako sunga biso na bako banani bako sunga biso te problème na biso eza boye basali na nzambe bache mbongo liboso. OK. On fait ce qu'on a sens nini côté ni ba collaborateur ba on fait ça boy tata bimisi mbonga pesi moi salamba biloko pona bana na ba famille moi ça simbonga ki wenze abombi ororamba biloko 30 000 orazo ta 5 000 abomba lamba ta 25 000 alambi biloko 15 000 akaboli mbongo na ndemo bala pesa tant ko tiana basani ko kabino te ko lesa bino ne sengote comme si tata biko la ko pesa mbonga wenze te maman ne so simbongo mobombi oh là là faut comprendre. Vous avez raison. Au kama toko la matama kotenga parce que papa le kwa bolinga mame kanga misu maki pe bana exacté. Parce que biso tant total c'est que papa ndelo kwa la Moni maman ndenga lambi comme ça na boboto mbonga uti papa papa nzoka nde papa pesa imbongo bien mais maman nde kana eloko tozoko yo moni tala même ba ministre so baleki na ba TV ba lobi likambo pays bayaka na orgueil akufanda baso pesa mi yo zero bela batuli kambo zo pesa pasi to bato walo ndona sengo komo ko simba ba téléphone na maboko lo bako chaka téléphone lokola neto zo négliger on dirait za bossi baleka na TV mutaleta ko leka TV lo balika na téléphone na maboko te po batambola na mituka ya kitoko po balesa basi na bango po balesa bana na bango po bazala na vie ya luxe mais babosani ete mondimi asu ya kosambela pana etongo midi pokwa asana eloko kolia te asana musala malonga te papa ngana lingaka daji oyo te tosambela po batu bazwa misala te wana oza mutema mabe misala na mboka eza te tosambela po balongola bawana bazwa misusu batia bango ebongo bawana bakeno sufu na basi na bango na bana babakisani c'est-à-dire basala nzambe fo kosambela nkolo misala nde esopana na mboka po bana na biso bazanga misala te noki ozosambela mpo na misala me misala ngo eza te ozomona tokoti ane ya sika tozomona chaque jour bana bazokende kozwa badiplôme ya ndenge na ndenge graduat licence diplôme d'état doctorat bazobima chaque jour après kobima wana soki babimi 1000 kaka 10 nde bakozwa misala et 10 yango bazozwa misala na barelation relation nana relation makasi ngandeke na osilisa bao bazanga relation ndozomona mutu asilisa klasi mais a chômé 10 ans ozomona ngana mona mutu atanga panda abandi classe na 6 ans asilisi na 22 ans ma vandi lisu 25 asalate eleki na âge oyo ya classe biloko wana nyonso esalamaka na Congo momo ozokende ozwa mosala okomi deja na ménopause na pension olembi ménopause na makambo mosala esalaka mpe papa okomi na âge ya retraite kasi te yango wana ka ménopause ozomona papa rabi nde na yango wana ezala biso basali na nzambe ezala bakonzi ya mboka tosangana tozala soudé
pona kosunga mboka. Siko yo bandaka boy. Makamba politique oko tango bien to sangana to sa studer. So eka ko bandi ngo wa wale. Obani siko pupula bata politique. Te nako pupula soki na moni salité koti na kati. Douté na biso. Wana bana na ba koko na bango. Soki bomoni ba américain ba bomara Saddam Hussein balandaka na bana po balinga ba éliminer race wana. Il y a d'autres hommes politiques ya Congo au baba Miribi. Soki va s'éliminer politiquement, physiquement, il faut tous en garde vis-à-vis na bango pour baloba tel père, tel fils. Ah. De moi na mania ko postuler oui papa na zaki muyibi yo ko postuler te. Ako memela biso ba comportement na ngako mona nan. Les fils Mukoko, c'est-à-dire Junior Mukoko. Quand tu me vois, si tu connaissais mon père, tu vas voir que Nazao va venir photocopie nae. Photocopie à papa. Il y a beaucoup de gens ne ba mata tamponi obana bango bazao ba bengi ba personne non grata ya ko diriger les sous na mboko. Ya Ngalie Mate. Ya Congo République ya Kwenti Kwen. Na ba oya surtout ya limetende ba voler ba vaninde kuna. Tata ponyo mtamayele bongo asale. Papa na bino so asa ya mbongo ya bilanga ya batu ba kanisa ba olongo ba c'est pas gentil ba olia ba otonda akose la bino na famille na bino ba bengi université oya ozonga suna mbolo ba biso tokufi. Ngana yebisa na batu ebele ba kanisa te ke même batinda bana na bango na ba Boston soki wapi ba koya ko diriger na momao. Ozo comprendre? Totike la ga ba bengi Félix Tshisekedi po papa na bango anyokwa mapo na biso. Soki ka ya longwe na demanda na e donc histoire. Makambo papa dirizaki. Ezati makambo wana donc ezati. Ezana constitution. Oh peuple congolais a martyr. OK. Ah Nzambe. Nazongi lisu na mboko yo. To yebi ke bino mtu okonza biso. Na yebi si yo bana bere Rwanda. Yango moni peuple congolais eza peuple moko na ebite ndenza basala biso babenga ba o pepe ko baba naifite pepe congolais azande na boboto moko exagérer pona makamuto mona koyo na ebite so to salani kombele mabale kabani bato kombele bato msala ba olela na moni jeune moko bisenga lobi pasa na coopérant na kenda ko sana ba compagnie mais na moni on dirait na baby na tuni po ani na lobi on dirait comment no bat ça je sais mema et commissaire ana e jeune mena kacha komi koko donc komi afa sa remontada fa luka bankoro ba viagra ba daguda bo sinon zoma kwa libane ko ekena kikura je ba benga ye ezo si senzo te kwa misala pasi salaire muke mazo mema biloko mine na minene kolela nani mais va collaborateur place na ba wana baza un problème te ba collaborateur chef de l'état dès qu'on ngai au moni suivi ezani suivi ezaboy so ibo selo kwa balabala so ba pante bandiko ya na place bo selo ko maka munene bongo boya o baza na suivi kaka ya nzela ba ko leka ba moni awa fo sans muto yeba fo ba comment li kamune muke chef de l'état c'est ça to sankani na pays le quoi quartier pesa makamusu même na commune na biso to fandi bona ba quartier makamusu fo chef du quartier to kena exemple pourquoi na tango Mobutu pour moi na ka beaucoup mais c'est ça comme moni président mais ça représentant na commune on lobby bien mais les là to moni beaucoup mais c'est ça ko net et le côté faut malo ba pene ko matina coin et puis au monde na commune na bino boyem na bino combat bourgmestre yango surtout chef du quartier ça rassure et lo ka ko lo ba te ba ko mo ko net motini ki matiti moko boy or to yeba ki chef du quartier déjà so memili comme na commune c'est comme somme c'est la vérité donc na bino ko ça na nini on a biso yo yebi wana mais le lo comment il se comment na suka pourquoi bango moko ba ndimi mami ko misa pepele pourquoi lo bia tala sera Mobutu nani ba yemba ina nzembo ba bwaka ina nzembo c'est la guité hein lelo omona musée moko afongoli mungongo na ba ekola wa kwale akeno orchestre bazuye aotanga koma mokonzi ko bazalaka na epaso ba tozaki na ina intere to kutaki na ina château le ministre ozotanga o doki faut me sana ba poste muso faut tanga ngo faut ça la calcul 3 fois na lobani oui parce ba au responsable ya pays quelque chose beaucoup tana kana na miso ba faut masquer yé. Pourquoi bandumba basalela bango même une église mais babenga bata satan c'est la bonne rabu basalela na ndumba na Bible OK
pourquoi bomba basela nzambe pourquoi ba yokela kaya na basela na batamukini poza kim dumba moko ya autorité bimana mibala makonzi soko lobili kambo boyta ngo benga mokonzi bino bozimbeba OK abobi infiltré ça ba côté na ndazo ba tunyo sonde ba côté ki ba fuya na lo bano makama mike oui na bolinga azaki na ndumba me na boboto kolinga makama nzambe abombi basela nzambe alobi ke bazawa te batino abi azawa te pourquoi ba boko milai maboko milai maboko milai lokolo mulai mwana mukie azobeta biloko azobinisa mokili mubimba mais yo soki nokokisa 50 ans. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouja Biloko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Ah oui, Balobi, abonnez-vous massivement à Katia Kilongo TV. Ngamutu na lobi bo s'abonner na Katia Kilongo TV. Ah, biso toza lokola bangote. Mama nangai. Masia koyibanga maloba te. Bo s'abonner pour bokuta itil pechanga autrement dit Mabidi. Beaucoup dit autrement dit Jérémy. Beaucoup dit la douce dit Nana, autrement dit Ngabote Teliko Randobo. Beaucoup dit Sousou. La présidente, autrement dit Cardozo. Mille esprits. Tokuta na bino awa rendez-vous ya chaque semaine bagagi ya sika na Kilongo TV. Yo mutolinga ko seka gogo. Ouais, bah secret ya ba fille ya makolo mikuse lokwa bana popi ya Angola. Ba garçon baza ba favori mikie lokwa singa écouteur. Secret na bango na robetango awa. Donc abonnez-vous massivement na Katia Kilongo TV. Beaucoup de dynastie mobile grand complet na Katia wana donc tozali. Na Kilongo TV chaque semaine Bobanomo na dynastie Mobimba au grand complet. Cardozo mille esprits. Aminata son père cuisse électrique. Mabidi Monli Passa. Exaucé Kiala et Rabotete. Donc dynastie Mobimba. Laetitia Nongala. Gatous Tozawana na Kilongo TV. Chaque semaine un nouveau numéro. Matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kosi le missionnaire. Côté Kele mwana ya mamikele. Junior Boyika et Nathalie Zeko. Didier Moussiki, Mobali Mandefwa Pembe. Levi Cyril, Arsène Modabi. Ariana Chesco. Trésor Tsingi Capitao, FB International. Nathan qui fout Choco Mambisia Mai. Kilongo TV Kilongo TV ba théâtre oya malonga Kilongo TV Kilongo émission pe soko sungi ya Jérémy tenana osungai parce que ya minata lobby ya Cardozo lobby apparemment zoyoka bango te vi bakendaka nango malembe biso toza ba orpheline de père et de mère nzamba za nzamba ya bana bitike papa na biso eza nzambe pourquoi yaza ko envier baninga na ye
loso baningani bakomi na mbongo bakomi otambo na mituka bakoma fute na mama campagne ya Jérémy Peka lelo na kini convier et comme neti mode de vie ba jeune soki yo osombi kaka catch muninga pa ninga somba catch lufu ekoya pona nini mutabanda nzela lufu mutaliboso bato nyonso bakoma kende lufu ya to sambe nzamba tika ba mais ko sambela ya lingite ya lingite na yebisi Jérémy mercredi to kende prière CFC na Codef chaque mercredi na 7h akenda ta Codef au yo kataba mateo ezo pesa mateo o yaka lobi na tongo to kende alamki na nini ya mabe azochela maboko boye na alamki na imera mabe ya lobi nzamba za roulage apesa ata zo lekisa olekise comme na moment moko akangi boye atiki bango baleka ya Jérémy oche makolo na nzela. Non, tu ne salues pas les gens, papa, les gens là bako salinga te. Ya Jérémy tozolo bapeka ka makambu na yo ya. Tika makambo ozo sala. Na salini. Biso to abandeko na yo. Maman pasteur Laetitia na salini. Kolanda fille appréciée qui est là tout. Le salut est individuel. Boni le salut en waza bien. Ah. C'est la réponse que vous avez ça ngwana. Changa zéro ka soeza réponse. Oh lelo zo lingo sala no zo bosa na ke ba papa baloba. Eza na famille na biso ba simba na bango kisi to romi pesa yo moko. Etali bango na ba papa. Donc loko zo signer banzela na yo. Signer ngo penza mobimba. Ako pesa nani? Ako Alexa nani? Oh yo lobela ko zo ngana lokwa mutu ba olesa kindoki. Ezaka nani nga? Limbisanga na yebi koza ya nanga mais ya Jérémy biso bande kono soto sungi ote bana ni suba osungo ya Jérémy ba camarade nanga ba osunganga nana ketchup osunganga nana ketchup mais nana ketchup obosani teke alala ki alamuki teke akomi lelo ezaki nini aye biso histoire na ye parcours à vie na eti ba koma lelo biso komi déjà bien bango azala déjà bien nani ayebisi azala déjà bien écoute Jérémy l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Beau seksanga pour me la pema. Mwana te asengaki koya na mokili. Papa mama babalani baboti mwana. Badresa kanyama muto ba éduquaka ye. Ba force aka éducation te mais basala kande appel. Appel yango kasi yango biso tozo sala. Lokolo liko yokate. Tala na volonté ya mwana batuni mwana olingi nini ko nalingi via facilité oyo wapi wana charge te abrakadabra chaque jour to pe maté abrakadabra courant te afutaka mai te lupangu ya ofele ba parents batikela tu na ba porta puti so ba futaka mai na courant mais suka na bango zandenge le logo te ba koma ba jeep na banda kwa minene merci lokolo liko yokate matoi et les gars mutuna mula bonza mbacha matoi te po kola so acheke on po kolengele ka ndeni mandefu le kama ki yo bache yo wapi Jérémy na biso ngaye yo Laetitia ndonga la ndo ngaye tala oh nazo le kaboy ndeko na mne wana liboma kara na kei rabi mavinga jour au comprendre lenge ça so ba musicien ba boaki yo ozambezo ba boaka ozambezo ba boaka na fanda bo nzembo science fiction fali poupe bimi na oki kombo nanga oki makile sali tia boaka fali abwaka yo na lela 8e merveille malka yo nga yo ne malka Monique lendo ya mama tuna nana ketchup olongwa Jérémy do biso to yebelo na Jérémy koto musuba fali ayebi yo na malka Monique mais yango zo luka vie apprécié ya na ngai c'est la tanzambe ko ya pardon abenga yango vie apprécié mwana mama no mwana tata mais mutazo yoka te to Laetitia ndonga la ndo abenga yango vie apprécié nazaki na fiston basende boni ye fiston basende aza bien camarade na ngai ya wapi kwani ko kangama ba camarade ya tozali na kiri na biso nga fiston basende nana ketchup fiston mavinga sai mobile ya Vero camarade na nga fiston wana monaka camarade na nga azo sanga lobi ndeko na mno Jérémy akobela liboma mutu eko bouger ye c'est la temps na yo tika ko envier baninga ya Laetitia ndo na yo batu musu bazaka na makila ya kisi yo za na makila ya kisi te ya na ngai na chef coutumier oui Jérémy Bible le banabiso mais néanmoins vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos oui non na lembi te naza pe chargé on a chargé te non na fatigué te
Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Si tu crois en Jésus, tu vas. Si tu crois en Jésus, tu verras l'éternel. Tu ne vas pas périr. Oh oui. Si on a lobby, parce que c'est parce que non, aucun lenga musicien est monté. Moi, place fallait ayemba mal car on est pas ayemba yo rabi mal. Parce que coquille nango bongo, pesi écoute le côté ayembi yo. Laetitia. Comment nous ta pire petit na yel rose en pire petit camarade nana ketchup. Babo qui on dit banga yo felo bimi c'est le côté. Oui. Au moins de ça là. Webi no lenga musicien bois côté. Il va me chanter héritier Watanabe vraiment Kogan. Camarade ya Cardozo. Oui, là on a obunda. Camarade ya Cardozo. Ya Cardozo force arrêter so que na ba répéter ko kota na héritier zo buaka. Est-ce que na osimba kisi po wata buaka. Na lobby boy ko comparer ngana fi anzala lokwa Cardozo. Cardozo fi anzala. Na lobby boy moni ngane na bo. Na vandi bo héritier na obenga nga papa leki. Héritier wata otu na nga Jérémy na studio na buaka yo. Moi ba vinga na linga. Eh, c'est là tango. Ngana koli ya likoso na fiche. Ngana garçon à prestige, garçon à sentiment. Jean Goubala dans studio. Ngana garçon pour ça. Na ça boaka. Eh, Jean Goubala. Na garçon pour ça nzoto. Jean Goubala boaka. Merci. Na yo ki bino yango na répondre. Oh Laetitia ngaza zoba lokwa bino te. Ba bolole. Koka makambo ndezo simba te. Ngaso na zena ba kongo na kepenza na côté fleuve wana côté baloba muto adindaka kenda na singa na chaîne. Na belele ya bimi na solo linaye. Na yeba makambo court toujours na retard tango sesili. Ba ninga msukuso o demo mbongo abimela nga na toilette, mais biso toilette na biso ata demo moko azalaka te. Oh na bamboka msoki na toilette obeleli demo abimeli yo bo solo li. Oyebi se posa motema na yo. Kipendaro o moteme lingi oyebisi demo bo solo lina demo boy demo akoti loboko na poche abimisi porte-monnaie a pesio soko lobika na porte-monnaie na posa 500 ebimi mais ba toilette na biso ça ba tondisi ba couleur ba caro ekimisa milimu mabe vandi pe na toilette lokwa ya biso boy yamagu bimelanga yamagu bimelanga yakopesa nga bozu Yamagu naza posa bozui lobi nango chip ngaza pe na posa simba kisiti ngana na makila banganga ngayo ngana ko banga demo te oh Jérémy l'homme de l'évangile na eko pambola yo nini papa te nini yo Tega sengi nanga bozui te nzambe na sengi te. Na eko pesa yo bozui. Naza posa lango te. Bozui. Jérémy. Laetitia. Jérémy. Cardozo. Bozui. Naza posa lango te. Naza posa lango te. Ngana na ngana nenga che. Alobi ka de moi to leta bibela ngana senga chi. Au nom de Jésus. Allons Longole mi chopo papa. Benda mi chopo. Pese bosu. On luka ki bosu to ki trega bosu. Ko tu trega te. Ko tu trega te Laetitia. Laetitia. Ya Minata. Merci. Koche la batu munoko. Munoko. Nazwa bosu na tebanga. Nganga te. Ali kama ya Minata. Baya to sale bolo wando lunga za. Kasi swati. Moi je supporte. OK, je vais pas passer de la fois de matin né. Faut te parler, pas sur ma cause de vie. Koki papa na ngai. Non ma te bébé là là longue là. Wana lobi. Là c'est là. Alors sale le comment. Telema. On est je peux pas hein. Telema resté. Attention Mathieu. Telema.
okutunganga moko bongo ozalaka no okutunganga ebele atina baskelete opamba ndenge abite toluka nonganga olingo ozala nzambe tolinga ya mbangumbangu tama ezolata yo lokomona baninga no bana bajipe yo balingi ozwaka jipe baninga bazoconstruire okotela saison na yo te babwaka ye bafali baheritier ko papa bina file bina file abwaka ye mbo na podium Jérémie nasali yo nini yango bashia nango nyonso bandana bande kotala na YouTube na koti na bimi nyonso kaka ndemo so batie ba video ya sikomona kaka Kingandi ya kopiaki video ya Kingandi nga penza na lembi na nga penza biso toza lokola bango te 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 kilongo kilongo TV kilongo mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Ah oui, Balobi, abonnez-vous massivement à Katia Kilongo TV. Ngamutu na lobi bo s'abonner na Katia Kilongo TV. Biso toza lokola bango te. Biso toza lokola bango te. Biso toza lokola bango te. Mama nangai masi ya koyiba nga maloba te. Bo s'abonner po bokuta utile pêchant autrement dit Mabidi. Beaucoup dit autrement dit Jérémy. Beaucoup dit la douce dit nana autrement dit ngabo teteli ko ngando bon. Beaucoup dit Sousou la présidente autrement dit Cardozo. Mille esprits. Tokuta na bino awa rendez-vous ya chaque semaine bagagi ya sika na Kilongo TV. Yo mutolinga ko seka gogo. Oui, bah secret ya ba fille makolo mikuse lokwa bana popi ya Angola. Ba garçon baza ba favori mikie lokwa singa écouteur. Secret na bango na robetango awa. Donc abonnez-vous massivement na Katia Kilongo TV. Beaucoup de dynastie mobile grand complet na Katia wana donc tozali na Kilongo TV chaque semaine. Boba nomo na dynastie mobimba au grand complet. Cardozo mille esprits. Aminata son père cuisse électrique. Mabidi mon lipasa. Exaucé Kiala et Rabotete. Donc dynastie mobimba. Laetitia Nongala. Gatous Tozawana na Kilongo TV. Chaque semaine, un nouveau numéro. Matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kossi le missionnaire. Kotekele mwana ya mamikele. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à besoin que tu as Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.